Bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Nzambe apambola yo mutokolanda message oyo. Bo partager message, bo commenter. Na yena message pona ba oyo ba finga ka basali ya Nzambe. Yo mutofinga ka ba messager. Soki Nzamba pesi message, oye ko finga, oye ko loba n'importe quoi, oye ko décortiquer, oye ko tia oya yo sentiment ya mai na makila, message yo eza pona yo. Répands-toi. Répands-toi. Ce que c'est repentir te. Na ba insulte. Oyo yozwa kalikolo ya ba serviteur de Dieu. Nzamba pesi message. Alobi kenzo pesa message pa mutu songolo. Yo ye pona kofinga. Bino batu bokangisaka. Ba messager de Dieu. Bokangisa ba messager de Dieu. Botikali na mikolo mike. Mikolo na bino etikali ya kotanga. Bo se repentir, bo senga Nzambe bolimbisi, et puis bo bongo la comportement na bino ya kobanda kofinga. Boyo kasikoyo place oyo tozwa manteau, tozwa marque, tozwa identité, tozwa droit ya oya kopesa message de la part de Dieu. Pona nini tokangaka message te. Yo pe serviteur de Dieu, moi na Nzambe, ozwa ka ba message. Yo kanisi ke ngana za dignité, ba message yo Nzamba pesa kayo, opesa kate. Yeba ke châtiment na yo ezali. Ozolinga Nzamba salela yo, me olingi ko salela Nzambe te. Ozobanga menace ya batu ya mokili. Ozobanga baboloko ya batu ya mokili. Na place obanga châtiment ya Nzambe. Yo zobanga batu. E soki na lobi bakoyela nga. Banga mutu azokanga. Âme, corps, esprit. Banga mutu azobeta corps, âme, esprit. Ke obanga mutu oyo. Akotia na souciati ya 24 heures. Ya 48 heures ba libéré yo. Ke obanga mutu oyo azana facilité ya kotia na boloko vino mobimba éternellement. Soki Nzamba pesi yo message pesa. Kobanga mutu ya mokilité. Nzambo tondimela, il s'appelle le Dieu tout-puissant. Tant musu totanga ka Nzambe Nzambe tozwa kata ya ko expérimenter grandeur ya Nzambe oyo te. Tempête ya batu elengi sayote loba ozala mobengami te loba ozala moponami te mais soki oza moponami oza mobengami na tongo ya lelo na mukolo ya lelo na lundi ya lelo na eko fortifier yo ko garda ka ba message te ko banga ka mutu te ke soki na lobi bakolukisanga tozalaka na marque tozalaka na identité tozalaka na lembo ya protection ko se minimiza kate oza wana ozolandanga ozoba message belé obomba Nzamba zotala yo Nzamba zo persévérer yo eza na mukolo akoyebisa yo boye tolanda simba Bible na yo nalingi ce qu'on appelle sa référence ya bato bafinga ka ba serviteur de Dieu bafinga ka ba servante de Dieu bafinga ka ba messager de Dieu yo kana yebisa yo totangi ensemble na yo muto bangaka yo kamba nono na kati ya makomi toza na Ézéchiel chapitre 3 verset 17 à 18. Tout suit Ézéchiel chapitre 3 17 à 18. Fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortant dans ma bouche et tu les avertiseras de ma part. Quand je dirai aux méchants tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants vers sa vue, pour détourner ces méchants de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Nako permettre tenzamba tunanga un jour makila ya mutu. Nazalaka na obligation soki message ye na oloba. Nako banga mutu oyo akotia musuni na place ya 24 heures te.
Mais na kobanga mutu oya kotuna nga makila ya mutu. Tozalaka na obligation ya kopesa message po tozala sauver. Na 19, wana totangi ki na 18, tokiti na 19. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Ce qui opesi message, mutu wana boyi na ye, akokufa na kati ya mabe na ye moko, isifi yo tika message. Biso ba messager, toko sauver âme na yo, et kozala sauver lorsque yo zo komisa ba message. Mais ce que ozo banga, ozo linga kokomisa message te, ozo banga mafinga oye koma vitamine, ozo banga mafinga oye matisela kabiso ba point dans le royaume céleste. Nzambe ako épargner âme na yo te, âme na yo kozala sauver te yo messager. Bible zoloba a établir biso comme ba sentinelle, to komisa message. Ce qui a lobby na mutu ki okokufa, komisele message, yebisa ekeba le liwa eza liboso na yo. Ce qui yo yebisi ete, eke mutu wana kufi, a se retrouver na kati ya mabe, am na yo messager, eza la sauver te. Nzamba kotuna kayo makila ya mutu wana, yango nga na banga ka mutu te. Soki nzamba lobi loba na loba. Soki nzamba lobi loba na koloba. Messager, lève-toi. Ozwaka bandoto yo monika nzamba pesa ko bandoto poza na mutu bandoto malamu. Mama fa na lota mais nga kuna na okokate mais tu pries. Mais nzamba zotindo musala oboyi mais yo priaka, tu n'obéis pas. Oko sauver âme na yo te. Otondisa ba message yo mutozo landanga. Ozana ba message belé. Nga mondi wana na okokate malamu. Yebake okokota na bokonzi ya nzambe te, âme na yo ekozala sauver te. Po obandaki kopesa na ba message te, po ba âme ya batu wana ezala sauver. Eza ngate. Eza Ézéchiel chapitre 3 verset 17 à 18. Nde zolo babongo. Vérifier otala toza na makomi. Biso tofanda kaka na sima ya makomi. Loba na fondé message. Loba nzamba pesinga révélation te na kosi. Soki diable simbinga na kozala vraiment coupable. Mais soki eza vraiment kouta epa ya nzambe. Bien aimé, okozala na sécurité céleste. Nzambe asalela yo, mais yo lingi ko salela nzambe te. Nzambe asalela yo, mais yo lingi ko tosa nzambe te. Nzambe asalela yo quand on parle de la dépouillement, au moni biso lokwa bato maboma. Mais olingi nzambe apesa, nzambe akoma kaka apesa. Papa nanga sala, mais yo zolinga ko salela nzambe te, mais olingi nzambe asalela yo. Yo mutozwa likabo ya ko soutenir basala nzambe. O soutena basala nzambe ya mabe likambu te. Wana toke na batu pe bafingaka basala ya nzambe. Na batu oyo ba emiliaka ba message de Dieu. Na batu oyo ba yoki message ya ko finga binope bolekisi yoka. Apocalypse chapitre toke na makomi. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Bible zoloba. Mutu oyo, celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est saoulé, qu'il soit encore, qu'il se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je reviens bientôt. Et ma tribulation est avec moi pour rendre à chacune selon ce qu'il a. Chacune selon ce qui est son œuvre. Yom to finga kabasala nzambe finga lisusu. Yom mutu o ignoraka ignorer lisusu.
Bible zoloba, je reviens bientôt. Nakoya ko futa mutu na mutu enveloppe ya mérite ya misala na ye. Yo muto kangisa kabasali ya nzambe soki ba pesi message olobi na ko kangisa ye réputation kangisa kalisusu kolemba ko kangisa ba messager de Dieu te bien aimé nzamba peso lisusu mbongo kangisa kaka kabasali ya nzambe soki ba pesi message de la part de Dieu pour sauver des âmes. O bazana kati ya boloko ya liwa yo ye na kokangisa yo kangisa kakaka. Bino pe batu ya justice boyambaka bakangaka basali ya nzambe rien que pona ba message qui vient de la part de Dieu. Bolemba ko futisa bango ba mandité. Bokangisa bango kaka. Là c'est la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Et ezo fortifié mutu na misala na ye. Yo muto soutenaka pe ba serviteur de Dieu, ba servante de Dieu, na chela omega, na kabela yo mai. Mukolomo on a ke côté ya na balabala. Évangélisation, il y a Jean-Baptiste et Aonga Nazalaranango. Je suis en train d'aller crier dans la rue. Je criais sur la repentance. Na silisi na clôturé. Na moninde komoko atindelinga bouteille moko ya mai. Je t'ai touché. Na moninde komoko atindelinga bouteille ya mai. Bien aimé, bouteille ya mai aweza moins de $1. Je vous jure, je t'ai touché. Natondi samaki na maloba ya bénédiction envers le frère. Maya miso tonda kinga. Bouteille à maille moins de $1, mais je t'ai touché. Tant on a moni mutu ya maille aye, a vu bouteille à maille à pesinga na baluki na komo lukabi c'est moi. Je t'ai touché. Akanga ki basuki. Azote ka ba abanda ki kote ka ba pochette. Il y a téléphone. Mais il faut na zonga. Je dois aller déclarer pour cette frère-là. En tout cas, mon cœur était rempli. Bouteille à maille, ça 500 francs. Moins $1. Tant on a silisi na gangi. A joué à pesinga bouteille à maille. Yo muto soutenaka misale ya nzambe. Ne te fatigue pas. Yo muto soutenaka ba intercesseuse. Kolembate. Yo muto soutenaka. Nazo engagement. Ya kosombela omega. Ya kosombela wifi. Kokata te. Bénédiction na yo pe récompense na yo. Délivrance na yo. Eza na kati ya engagement oyo zwa. Ya ko soutenir ba vrai serviteur de Dieu. Bénédiction na yo eza. Yo mutozo engagement ya kotuna. Ma sœur nini ezozanga. Papa nini ezozanga. L'homme de Dieu nini ezozanga. Na bilanga ya nzambe. Ozu mutoki na yo. Énergie na yo. Au soutenir l'œuvre de Dieu. Ne te fatigue pas. C'est Apocalypse chapitre 22 verset 11. Ils ont fortifié mutuna misala na ye. Yo pe mutu mafinga kolemba na yote. Soyons bénis. Partagez, commentez et likez. Zambenanga apambola bino. Tokoka 1K d'abonnés pour te lancer prière en live. Nalingi na répondre. Yo mutolobaka il faut kakate. Application nyonso ya internet. Ezala TikTok, ezala nyonso. Okoki ko lancer live. Sokokoki 6000 abonnés. Eza na mutu moko alobela kinga awa na chaîne alobi mama eza obligatoire te est-ce que pour ça la bo il faut kaka et application nyonso il faut kokisa 1000 abonnés pour ozala na ba accès ya kosala ba live yango wana chaîne nanga eza pona musala ya nzambe tokoka 1K d'abonnés tokoka 1000 d'abonnés pour to lancer ba live ya adoration pe ya ba prière vraiment il y a intercession intercédons pour l'autre to intercéder pour na baninga yo mutoza intercesseuse kolembate tozalaka na manda nga naza na manda naza mo Kristo ya mukanda na mibenga te nzambe nde abenganga alors nazalaka na logo ya protection nazalaka na logo ya protection ya forme nyonso nzambe assuranga protection assuranga kiyende sabaote. Soyons bénis. Abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez et que mon Dieu vous bénisse.